notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Kutani lelo boyebi to kabolaka makanisi mingi tozalaki na maetali politique bongo na bongo biso pe tolobelaka maetali ndule yo tolobela musique ndule bongo na ndule ya lelo toyambi nganga nzambe Abbé Jean-Pierre Mongambi babiangaka ye sango rapper bokomona ye bokomona pe ba extrait na ye ndenge ni mosala azali kosala kasi azali nganga nzambe ya archidiocèse ya Kinshasa azali mwana ya commune Kalamu mingi penza na quartier Matonge tant tobi quartier Matonge bo comprendre déjà ye wana toyambi ye mokoma lelo monsieur Abbé Jean-Pierre Mongambi topesi mbote bonjour na olinga tobeta boy mbote Ola chamala mwana mama Ziza boni ndule ndule za kotambola malamu ezoke malamu yo mo yebi ndenge mokili utai koningana na bakono babengi COVID-19 ekotisaki bato mingi bandako pe makambo mingi elalaki me na ngolu ya nzambe biso ana mboka na biso moni tozongeli misala tozotala pe ndenge nini tozozongela ba musique na biso bandule banzembo na biso po te bato ba yoka lisusu esengo wana na nzela liloba ya nzambe na nzela ya mindule. Présentation ezalaki mobimba to okoki kobakisa moni d'abord ndenge lobi nazanganga nzambe ya Kinshasa po bajeune bilenge mingi babengaka Abbé rapper sango rapper le seul prêtre rappeur en Afrique on abetaka tolo je suis fier de ce que je suis nganga nzambe me ya rapper toko te ya nzela ya rap ya solo bato mingi bakamwaka ndenge nganga nzambe aza koyemba rap me nakosenga na bato wana bayeba te rap musique rap ezali musique lokola ba musique iso c'est tozwi ba rumba tozwi ba jazz tozwi ba folklore tozwi ba R&B eza style na style wana nga sikoyo na ndenge na ngai la musique sacrée. Non, au moni, ce qu'on a musique populaire. Ok. Mais populaire, la musique religieuse. Pour l'église, quand tout la musique sacrée, tout la musique populaire, tout la musique à dévotion, tout la musique à louange, nous c'est ali. Mais na carte église catholique, nous sommes à l'oba, nous c'est à la sacrée. Pour ça, maloba nzambi. Yango moninga sigo na kati wana pe na commission liturgique toza na kati wana la musique sacrée toza pour musique toza sur la tendance à populaire pour orchestre mingi pour mingi tant la musique sacrée tout monde a mingi musique liturgique o a misa wala ni ba même na kati wana pe tellement maloba nzambe ezali wana yango biso siko toza na ndenge ya populaire na ndenge ya louange mais tokomema na nzela losamba yo saka stage na yo et pas Abbé Jean-Pierre Makamba tu peux si mbote ba epe ba ibie baloba mona mama TV ba pesi mbote osaka pa na ye okominganga nzambe to kamo kaka boye obimisi premier album ezani je crois album alboso ezalaki je crois mais avant je crois na sala na maxi single on embaka bon anniversaire on embelaka tata cardinal Mosengo tanga kokisaka 50 abonganga na ye nzembo wana nde mte bimisaka nga bato bayebanga na embele nzemba bon anniversaire za mwa kokoso bato bakokamwa sangwa zoyemba boye ndenge nini même ye moko tata Carnet na pesi na mbote sika zali tata Carnet Mosengo na pesi mbote tona memelaka nzembo wana kamwa kalobi
nganga nzambe obika ndenge alobaka abe Jean-Pierre yo sali nzembo na ndenge bilenge nakosepela mpo na yo toza korape atanga na rapaka te me nayoki nzembo nga kitoko mpona mwana nzembo wana nalobelaka bomoi bwaye nalobele biographie soko otali mpe na église catholique na Kinshasa nayaki na tendance wana banzembo nakosala mpe kolobela bomoi ya bamingi batate episkopo so tozwika baepiskopo bu nayembeli bango nzembo ye ntango nayembelaka ya sepeli asoutenaka ema na 100%. na ndenge ntango moti soki mokonzi ya ndimi ebo bato mosusu baboya ndenge nini yango tokokoma esika wana mesi abe Jean-Pierre Mongambi sango rapper mpo bayeba yo malamu ntango bandi eloko wana eske baconfrère na yo banganga nzambe bakristu bakomprenaki sango azora toyeba eke barapper baka bato moko ndenge wana bamodiance bakaka ndenge wana tokanga na liboke nango me tolingi tozonga nsima totuna obandaki makambo ndenge nini eyeli yo kaka mbala moko to deja na bolenge na yo ozaka deja modiance to ndenge nini toka makelele na bino ya matonge mutu olalaka nango obi mokolo moko ngai mpe na kokoma ndoliste omoni merci ndeko Roland Chamala motuna na bato mingi batunaka yango meme somoni Maman Claire Alengo pour dernièrement tant tozalaki na Patrick Tshisekedi ameslabe na landa kiyo bato bakokama ndenge ozoyemba moni musique oyo na banda yango kala na ntango biso tokokola tozala ba dance pile ozwi 91 92 modiance nazali na dance pile nazobina nanu me bao bayebi ngai so sango toyebi tobandaka kobina na bango me bagénération toza na baba mosusu bazali oyo bakobunda kaka na musique wana so nazwi bato ya Fatima Seya nazwi bato ya El Jaba nazwi Lexus nazwi ba Maxo Dixon bayaki ata nsima me poko wana 91 92 bamanitou tozala na badansi mais rap vraiment eyebana vraiment te mais biso tobanda komeka kaka malembe badansi pile bozobina et puis ton rap ekozwa sous en plein na Kinshasa tokoti masolo wana groupe a liboso onga na yembaka na bezana na 93 nakotaka bayaka kozwanga ponga azalai nanga Janspile na école bayebanga mpe comme Janspile baninga moko ya Black Dangerous yo bapromo scolaire wana yo ozalaka tozalaka déjà mais tozobina na baécole mais bato banda ntango kate baninga na bakozwanga ebana Black Dangerous wana ezali na kombo te Dudu nozi ba Isa ba Thierry o bayembaka na nzemba papa oyemba na fula ngenge o bayembaka pesa posa tokopesa bino bamasa wana nde to baya kozwanga tosali siko groupe na biso Dangerous de Black Dangerous bana matonge na Kasavu tosangana na commune na Kin tosali groupe après wana groupe eza ko évoluer et to kokoma na 97 ngana ko tika makambo wana koyemba barap wana mokili na se branché sko na rap chrétien na banango mama rap chrétien tosalaka groupe na biso famille Mongambi tozobunda baope bayebi famille Mongambi basira tozobeta ba concert ya playback bozobunda na boke na ba fête ba mariage baobengisa bino bozobina boyembi banzemo na bino mais lupemba vraiment ezalaka te wana notali kanisa bonganga nzambe ezalaki te wana ezalaki vraiment nano te wana kutu après tant tobandi makambo wana tomona 98 bamakoma baye kobima nabi ba famille makoma eko bima nabi biso pe tozali na bula famille Mongambi ebima to famille makoma ebimi na ko soutenir biso mo bi ba série wana oyembe za kwanga te na ba série wana to potani eko sala te na okota séminaire wana okeka na souci ya tala leader akei orchestre pe kufi orchestre famille wana okeko beta moi 12 ans 15 ans kuna boy moni na séminaire makamane ezala te orape wapi okobina wapi kuna emaki sango formation losambo classe moyen kuta obina eza te mais nazoyebaki na ba journée culturelle na séminaire na badansa mwa ba spectacle ba slam eza rap te mais ozoloba synthèse za ko accompagner moi poème mo boye na ba rime za ko rime wana eza slam mais wana eza ka souci na ngaka rap mais ozobimisa na ndenga slam
na ndenge kosala nzambe akosala nakomi nganga nzambe na 2011 naza komilobela me barap na ngai kosuka ndenge nini occasion emone na 2013 nene nakombela cardinal bato banda osekanga ayo mana natindi yo okopesa nini pa cardinal aboya ntango ndimi yango c'était mbala moko fait vert tozongi sikoyo esika totiaki mwa kukule boye wana totiaki boye o mesi abe Jean-Pierre Mongambi sango rappeur boyoki ndenge deja abeti mwa eloko alakisi bato bazalaka epai ya papa wemba eloko babetaka parmi baninga na ye mpe bongo mesi abe tozongi epai na yo ntango bandi yango tata Laurent Cardinal andimi ntango wana azalaka archevêque métropolitain ya Kinshasa topesi ye mbote sika azali émérite ntango andimaki yango pe yo zana mikakatano te na ba confrère na yo ba Christ ba bime sango ya koti makambo ba voyou bo ndenge au début c'était pas facile ton abanda ki yango men na ba paroisse ba peki yo chance te ba sango ano pesa nga chance te ba musique ba rapo sango ko changer sous ma église ndenge ni musique moko loyenge mais bilenge ba ko découvrir ngai na 2015 na Funa ton tata Cardinal bandi catéchèse na ye na Funa esika ba otonga basilique wana ezalaki sorti nango officiel ba bengisa ngai premier jour lundi na compte bana Kin-Ouest na beta boye non tata Mosengo afula ngenge pona yo oui yem ta fula ngai po jour na beta kana le grand maestro ba mata na podium nazo yemba ema tata Cardinal alobi atindi abe Bruno Kabamba atindi ye sango kendo yebisa abe rappeur akata na musique nga nazo na podium abande la musique wana c'est vrai oui ezalema événement yo meka ba rappeur ne bazanzudu ngapi na zisu miko na bi DJ stop tata Cardinal asengi amata na podium les grands maestros amata ye moko ta amata ye na monseigneur Bodika na monseigneur Kwambamba na monseigneur Bafuditsoni na monseigneur Kisonga ba mata na podium mema boye elekela ba jeune yo moko za rapper na soutien na zo rapper bango ba yana pa na mo ba ko soutenir ngai bana mo ba jeune ba bi no nyonso wana nzamba pambolinga déjà esika na mona yenzela ya ngwana bakanganga 3 jours na beti le lundi na obeta mercredi na beti vendredi banda wana ekomaka activité nyonso ba jeune na Kinshasa c'est tata Cardinal abengisi bilenge abe rappeur ozanga te donc pona yo rap na yo boye ndenge bafulaka yo pona yo zamba souvenir lokwa mona Kinshasa kele lokoloba ngai na leka na stade de martyrs na beta na leka na stade du 20 mai pona tango na biso ya Zaire tobenga lelo tata Rafael pona yo ezaka souvenir penza kitoko okota déjà ba musicien mso mokili kutu bazali bakuti ata ba leader ezala souvenir ma kitoko soko talime bilili ozotala bilenge bato nyonso bamona se toye na messe wana na terrain bazala te mais na suka kasi balobi no abe rappeur akobeta mobulu ekotaka ba jeune bakitaka ti pelouse emonana te batala sango na bango balingaka mingi sango na bango ya leader ya ba jeune o tokoteya ba jeune na nzela ya rap o balingaka non je me vante pas mais nazoloba réalité na milieu ba jeune j'ai aussi un mot pour ceux qui abe rappeur akoteya akoloba boye ba jeune balandaka mingi omoni so landi banzembo na ngai pour le moment ezana ba chanson mo catéchétique OK catéchétique ma catéchèse eza wana otobake catéchèse eza nage soki bana malongi ba papa malongi bazana banzembo na nga eko faciliter bana tâche bisika nyonso na leka obi eza catéchèse ni enzo bima na kati ya banzembo na catéchèse mate ya déjà tango ka tata ya biso soki mwana akoka koloba tata ya biso te mais soki ayoki ka nzembo tata ya biso rapa tata ya biso akangi tata ya biso OK sous na je crois na yambi obi ke bato mingi sala expérience wana na yambi ya française à mobulu na église même na ba choral ndenge zalaka na bayembaka kaka mais loba la bango kaka jour à messe au latino française to messe française choral beau réciter beau kanga ba livrer au mona nde ba ko ekobeta mana mais ba Christ oloba la nous allons réciter les symboles des apôtres okoyoka
Donc évangile na yo les cas plein nzela lo. Et les cas ma etamora je crois ba basuka kala je crois je crois en Dieu le Père tout puissant, je crois créateur du ciel et de la terre, je crois et en Jésus-Christ son fils unique, je crois notre Seigneur qui a été conçu, je crois du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie. Nayambi na tango na ndenge arabe elengi penza la banzi Guillaume Milambo bino bana poto bo mona suta mananga boko mona déjà tala sango je croyais ye pas zaka pato nga pas za fan na yo mona Sainte Perpétue ya Kinsuka donc fan na yo mona Mama TV lelo to ana sengo wana bongo bi catéchèse penza kendaka. Oui, catéchèse était ngomoni naza na base na ngamoreza na Bordeaux, bona Edo de Bordeaux na Aimé de Londres. Je pose na tout na base. Oui, kuna bazali mais slabe. Bango tang balanda ka nzemba je crois. Holandi ah mais slabe na kiparanze moi tu mettons na landa zema na ambi na français ko. Na landa ko ba sala ma cellule kuna ma base kuna Aimé de Londres. Na Edo de Bordeaux, na ba base nyonso à Paris, famille Mongambi aux Unis, une base na Djoubek, Forti Mongambi, maître A, maître Anta Mongambi, Ridi Mongambi, Guy Mongambi, o ma ba sala ba base kuna emangi o balandaka abe rappel ba soutenir banzem. Ton no banzem na ngeza catéchétique, o déjà tata abiso. O ki susu na yambi na France. O yo ka susu mibeko zo mi les 10 commandements. Oh bah Toming ba te. Bon, l'essentiel est ça oyebi non mais koloba yango bandeti na suka. C'est pas facile hein. Mais ngasko na tsangu na ndenge arabe. Oh ba toto samibeko manzambe zomi. Toto samibeko manzambe zomi. Ngamo konzi nzambe. Kumisanga mokolo nzambo ayo. Kotanga komba nzambe pambate. Santisa mikolo nzambe. Meme tata na mama oboma motote toto sa mitindo manzambe zom omona oya banzemo solanda mwana malongi to papa nyonso mukolo nyonso Holanda okanga maloba wana. Mais c'est parce que on dit aux apenza aux fier na makambo zo sa po yebike esika nyonso kendaka a sango rappeur ayebo au santaka ndengene Kinshasa ndimayo archidiocèse ndimayo oui Kinshasa bandimayo Kinshasa ndimangai même Afrique ndimangai poto banzemo nanga mutazo benga azana Allemagne azobenga yo Gaston Vaille le grand producteur na pesimbo tesika zali Télé Bundes vous comprenez magi mutazana Allemagne abengi yo c'est-à-dire Hollande banzembo na yo Mutazana Brésil, azolanda yo abengi yo, c'est-à-dire aza bazo ozokene. Non, c'est sur international. OK. International pour bato baza una bazolanda. Pour to bazolanda una mutu. Le moins Mama TVP même Mama TV bazolanda una muta côté na Mama TV même na Singapour. Na Singapour até Mama TV batali oh abe rappeur. Oui. Atali bo asepeli. Omoninga nazano na tendance à catéchèse na anzemo na ngai. Ce totali ndule na yo, totali bando bandi carrière ndengo ba olobi ke eloko liboso bimisaka na 2013 et kino lelo boye oso sali ba album boni. Oh, album vraiment officiellement na to bimisa na 2018 album ezobeta matisiko album je crois. Et on a 10 titres né dans le album catéchétique. Loti là yenda azana na kati ya ezaka ngana azana nga presete mais bientôt là non ça maxi single na ba remix banzimo mususu po artiste aliaka na œuvre na ye nga unazolia na œuvre na te mais ba œuvre na nga mingi eza caritative ba œuvre na eza ba concert to betaka eza caritative concert mo caritative obeti boye et ko salisa bato esunga bato yo so sali ba œuvre on a banane attention ça secret ko tika on est secret to lo baté mutoyo ka mais au moins to moni yo to sala ka yango esira sa kendaka eza pona ko sunga moi œuvre mo boye to sala mo to ketanso na prison to ken bon ekota to ken na prison to ko tala
na orphelinat tout ce monde église catholique ça na silence. OK. Tozala te mutako tika moi carton moko savon Au même caméra. biso Obotala biso boito te biso zala la coulisse. Donc mukolo ekozala ki okotika biloko to bongo mwa ya na ete wana ngai mana zala bongo te mais dernièrement to malade bana to kabola plus de 5000 cash ne wana nazo ki yango na ndimi to zo kaboli to nazo kabola mais non pour batma akabola non nzambe ne mtazo mona nazo ntona ba makambo nangeza catéchétique oyebi banzemu nanga me besakola bato bakolandanga na TV ya mwana mama oyo ekambami na ye me ekola chamala mwana mama ziza okolanda emake besakola tanso yo mo ozansi na yo oyebi besakola ni tozala yango 4 obaka tanso esakola ya mawa surtout yango tomonela esakola ya mawa metuna kaka moza esakola boyambi esakola boliki kokoso esakola koloba kutu te mais nga siko na tsango na banzembo tango zoka nzembo soko yi nzembo wana ya ozamba témoignage ke bane belé ba koli to biso pe ba mikolo to comprendre siko ba esakola wana catéchèse na oui ebele ba témoignage ebele ba benga nzembo wana esalisanga na yeba besakola esalisanga na yemba na yambi na français mais ça be yo za na orchestre to za kaka yo moko so komi ngonga na yo alobandi ko dio to bato sangisi bango ale bu to za na orchestre. Bon, nous avons un groupe d'accompagnement. Groupe d'accompagnement. Nous avons un orchestre. Donc, c'est pour un orchestre, ce n'est pas facile. Pour un orchestre, déjà un orchestre malade. Il faut foutre chaque mois. Il faut qu'il ait un bongo, il y a bana, tout ça. Il y a moins qui m'a chargé. Non, la musique à Congo, ezala profane ezala chrétienne mutumwa loba mona za na orchestre mo ba futanga chaque mois na habité là nazo critiquer te mais na habité boza ba ta média boyebi ndenge zalaka souveza moi simba moi nino mais mutalo ba mère no concert ezala te chaque mois ba futaka Tango diotaka bango so ba yebo sangani basangani wana tumidi kwanga emona mwa lipamba na madeso bana soki na bengisi bango répétition déjà faut avoir quelque chose après répétition c'est moi manifestation ça concert na zui caché na ngai na kateli mwana na mwana na mona ka na kwaro na kwa mutu betali solo kwa mutu ezala ndenge oui kwa mutu tokendaka po ezalaka fête na bango a paroisse bayambaka obia bana kwa moto bayambanga très kitoko mari bayambanga ut koleka ut na Kinshasa batilo ma baba puta emari no pana baba mona ki ta leader ai ba mona ngaka na musika na ba stade mais so ba mona nga live o mona emari ma bayambi na sengo vraiment ba sepela ki sango yo mo te ko bebisa mode na ya bonganga nzambe tala eloko beteli biso wana boye tala komba chuzo beti na scène eza nango Timberlake eza nango ya scène moni Timberlake moni rapper fo ba Timberlake ba basket ba nini alors yo oche muzabia banganga nzambe na katika sultan ça c'est pour mon identité soko moni nga ba mamolo bina sango pour ce na bina la taka on ba jeune rapper nous a confondu na ba artiste na biso ya rap ya monde R&B comme bachuzo tombola ngo pe na rap za kilo te non kilo te za mo ba Timberlake ça et ça la bien même na scène toko la tonga mbamo mutu mo o maza branché et ça m'a branché au tali déjà beau et ça la moi un plus mais ça te on a la tango na meste et ça nango ni na ba scène même on a la ta identité nanga zo moni ga be rapper il faut écouter zangate o logo ninyo comme la ngoni boy o za ba marque ya ba nako benga mo o ba benga ngo monde mo ba Borsalino mais Borsalino mo modifié on dirait ba cowboy té on dirait donc ninyo so lingo ko bongo la on dirait zopoté et comprendre ya ba marque famille ba zopoté ba zopo mais au ce qu'on ndenge mo rara ya scène na lataka ngo pona côté ya bilenge etungisaka ote te tungisaka bilenge ba sepelaka na okaka boy oui ba bilenge ba sepelaka ngaka ka ndenge naza je suis tel que je suis naza ndenge bomona nga oyo mimba musu ba mona nga na ba scène mais en réalité bo ba te ba voilà pas ça ate ya kapé asala kapé mes
yo lobi ndule na yo omemango mingi na catéchèse Catéchèse. siko yo eloko ni asika yo memi na rap po ba rapper bazalaka oyebi yo eloko ni asiko ningo mema na rap to eloko asika na memi nanu naza nanu premier rappeur chrétien ana Congo o ayebana ye magi abe rappeur toto bandango e ba rappeur baze ebele ba El George baze ebele ba rappeur mususu ba jeune rappeur bazali mais ngai man église catholique obima yo moko na biminga moko obino ko mbinzo kaka bu ndeke kaka ba na biminga kaka boy abe rappeur na ebite sangi su yo yebi aza rappeur azate na zanga mo moi un plus na même église catholique moi musique rap pas seulement rap na même style moko bo et même style ebele le fait que na même style rap et même R&B et même bazouk et même ba gospel le ba gospel comme l'église catholique ou même ba gospel pour abe rappeur afungola nzela na style rap wana le fait que ba rap ndimamaki na église catholique et puis ba musique on a peut continuer église catholique ba gospel ba R&B ozo vraiment ba afrobeat ezobeta afro trap mais en nzambe ba rap pour musique chrétienne pour musique rap e ba na beat oso yemba pe ba martyr na bino ya Congo bon ba martyr ya Congo ba projet à part kaka noiri tende mutu na embela ye ya rap pe oyemba nzembo ni okopesa mo ezape ya rap omoni ba chaîne na biso oyembaki nini kuna bo naza ko valoriser à noiri OK nazika maloba ya noiri nzembo a noirité martiro ya Congo a naso nazika refrain peu na tina loba a noirité martiro ya Congo mwana mboka vous comprenez ozo o memi kaka moi rap mo ba maloba wana otona ninga rap soko zo kango o sepela ba kizito na ba noirité ba ka na pesi ba ka banso o ba landaka be rapper na banse bo ba kenda poto ba motu Monseigneur José Moko abe yenga abe santé di basango babandaka makambo masolo wana na basango nyo ba omoni nyonso ba mapera dekano ba mapera paroissio na pesi bango mbote abe Michel Bwanga oaza magie ya Nicolo mapera général diocésain et puis na pesi mbote bango nde monze masola ndiango ete nzemba noirité wana baotala moni biso osala œuvre na yo même to soutenir yo azate c'est vrai to soutenir yo azate ba artiste ya moto mona passe osala ba œuvre na yo mais nana soutenir yo mozo bunda yo mo producteur yo moko mais yo za sango ba paroisse ezebele et kasango na lobi no ba doyini ezebele il faut ba artiste to comme un niveau maki mutasali œuvre na za on se retrouver peut-être na Sokoda ekokanisaka bato ekokanisa déjà ba osokoti kuna osokoti na Sokoda tozokota bientôt fona komoni mama ndenge bongi moi structure ebongi na Sokoda il faut to s'affiler déjà à Sokoda mamu nyonso wana faut to kotango okenda ozo moi salaire na okona fonctionnaire ozo moi nini no omoni musique na biso à Congo. Moi j'ai une autre vision. Dans la vision nanga noembela nzambe mais nazo soutenir pe ba jeune artiste. OK. Ba jeune artiste ba zoembela nzambe o ba olanda mingi ba style nanga ba rap R&B nazo soutenir bango tolingi bango pe ba bima. Tozo mona pe moi mosika to kotala lobi ndenge ekozala. Musique ya kalano alelo eza esu ndenge moko. Nde motuna na biso ezaki pe ngaki koma wana parce que to banjo ke na ko chiter mais c'est abe. Très bien la bani siko ba moni OK. Oui na longoli ya bomba ki wa mona so abe rappeur yeyo souci. Très bien abe rappeur yeyo na mwana mama TV ko pesa lengi ndungana ta kitoko amana émission lelo boy na za flatter oyamba yo. Na zela ki mukolo yo yebi yango ke na zela ko zela mukolo. Na salignon so ko zo ezaka passe ya. Non ko zo moni pastoral ndoliste kozo ekoma pasi balide tanya na bundani paroisse moni il faut sala boye biso to yambaka ba Kristo mingi mardi jeudi ezaka c'est pas facile pour zo biso po to yambaka de bongo bonga nzambe na musique yango etambola malamu to mo déjà elo ezana ngonga nango musique ezana temps nango busala pesa na temps nango siko to sola nous a cadre ya musique mais na messe zo no sa messe ezama mba messe et mamba messe et l'on est là que ça n'attend on a yango ça ne dérange pas
ils ont dérangé profession na ngate musala na Comment on a venir na ya lobby boni. bon avenir na nga lobby okosuka boye to okokoba œuvre na yo ti moko nzambe moko yebi to moko mokili yango moko yebi ndenge ko décider. Ah nde mokili décider omoni ba musique to bandaka tozokende. So totali même na kinoli msana monde ya profane. OK. Tozu même ba rappeur. Et antego baza batamasumu no biso toza bana nzambe. Ozi ba Eminem, ba 50 Cent, ba Dr. Dre, ba Snoop, ba mikolo ba legi déjà ba 50 ans. Mais ba rapara bazo rapper mais bazo produire pe ba jeune artiste. Ndenge mo vision na ngeza. Et comme à niveau mon tous na zo mbaté mais na zubilenge mo ngamo comme leader na bango na fuli bango. Boye mbanze mais ngamo naza na clip wana ngamo pe naza po et ça la visibilité. OK. Eh ba jeune rappeur ba yemba na bango abe rappeur aza ko soutenir bino na 100% bobima boye bana na sala kango déjà na bano bemba na groupe na nga ba Splador ba MG baza déjà ba nzembo na bango total ndenge nini to promouvoir ango et que ne peut musika et que ne musika ba to batala pe on a baza ba musicien ba rappeur chrétien. Très bien, na banzi na maloba maye bandi komema biso pe to chité elongo na Mesabe Jean-Pierre Mongambi sango rappeur na banzi tant tozai koloba bozai pe komona na CC tozai ko balancer moi ba extrait ya ba clip na ye bisika déjà abeta biso to yambi lelo na mona mabipe ana alobi makambo belé ba concert na ya kenda ko beta ba production na ye ezaka pona ko saisa bato. Ezaka pona ko saisa bato kao eza boye ye arobeta boye akia saisi likambo ye wana vraiment toza flatté to linga okomaka ndimwa ya makamusu to tuni yote o eza na kati ya mutema na yo oyo lobite biso toza na système osimba mutema olinga ko simba mutema Pas de problème, on est ensemble. Merci mingi sangwa simbi mutema na ye maima so banda to bandaki débit tina ndenge to bato shito comme shité boye nini oyo to tuni yote oyo bombi na kati ya mutema na yo pe o nyonso to kaboli eza ya solo to ya solo te simbaka mutema na yo bimisa na miso ya olancha mala na simi mutema na ngai ndina lobaka yango moni bato batika kozwa musique rap na image ya mabe batala message nini ezoleka wana maloba nini abe rappeur azolekisa ntango yoki maloba etei yo ezolendisa pe maloba bakoyoka nzembo ekobima kala mingi te ebetama nango déjà mais bon kala mingi te ma Maxi Singer oyo psaume 3 nzambe ebundelanga nzembo wana eza ema psaume ya protection bao nyonso baolanda émission otanga psaume 3 okomona eza psaume moko ya protection ozosenga na nzambe akotela yo abundela yo ata bato ya mokili bazosala yo ndenge nini bazotiela baposa bitabe bazolukela makambo yebaki nzambe aotika yo te akobatela yo akobundelela yo nzembo wana eloba bongo nzambe akobundelela yo nzambe atika bana na ye te kobanga te talela bobele nzambe nayebi bato nyonso balandaka be rappeur na teyaka bango bobele bongo kobanga te yo mitika na nzambe emoka kokota makambo na yo nzambe emoka kobundela yo nzambe emoka kotelemela yo yaba nzembo mosusu oyoki bo ete yo mbala moko nzambe akota makambo na yo nzambe abundela yo ata bato bazingizingi yo kobanga bango te talela bobele nzambe akela likolo na se yango omoni musique na nga toteyaka me na ndenge ya rap psaume combien wana eza psaume 3 kende tanga yango ebande ti soki ya nango mingi te okomona mabe rappeur azoloba eza asola prière ya protection protection ya etumba ozosenga na nzambe akota makambo na yo ebanda kutu mokonzi bayeba kokanela ngai bazali mingi bakoluka ngai na makambo bazali ebele bakotongo ngai balobi na ngai nzambe waye atiki ye kasi yo mokonzi ozali libanga lango ozali nguba na ngai nakobanga bango te nakotalela bobele yo oki deja maloba wana eza ebandeli ntango okota so na bosindo omoni eya kolendisa bato nyonso bakolanda abe rappeur tozana mpona bino ngai na bobengisi ngai na fete na bino nakoya mariage collation nabetaka na ngai bisika nyonso tokoyoka kaka kashe opesi nga kaka kashe na ngai
na ye na sepelisi bino abe rapper naza artiste mais naza nganga nzambe liboso ema nganga nzambe rap ye na nsima na bayebanso basoutenaka abe zindo basoutenaka abe rapper abe zindo kire na ngai utale ana banzembo mosusu na adoration juste yaka adoration ka banzembo tobetaka oyo ema nzembo ema boye akokota makambo na ngai akotelemela nga me ya rap église ningaka akotelemela ata bakoseka nga na balaka te nga na botaka te nga na mela milangi nga na simba mbongo te nga na voyageaka te kasi Yesu Kristu akokotelela nga akotelemela nga akobundelela nga akokota makambo na nga oka bato tout on oyo manzembo bato basepela yango mpe bakota likambo na ngai bakozwa banzembo na ndenge ata bo balibanda mboka po bazwa banzembo na yo to bayebangi kopesa aide na bango mpona kosalisa baevre na yo so moto alingi asalisa baevre na nga bakokomela nga to babengi nga na nimero na nga oyo ya whatsapp nimero na nga mpe nasolola nango na 089 95 34 399 089 95 34 399 wana bakobenga ngai bato ya libanda bakozwa ba CD kala mingi te na kobimisa lo mosusu na kobimisa na Maxi Singer mais oya liboso ana Kinshasa soko bengi ngai okozwa no CD ngai mama YouTube na linga yango mate po mais c'est YouTube il nous exploite souvent nous les Africains nous les Congolais exploite biso 1000 vues $1 talaka 1000 vues $1 1 million de vues $1000 na soki nga munaza 1 million de CD na teke na 1000 francs même 2000 francs moi teke na voix mimbala mort mais jusque là ba congolais ba comprendre te ba la ba distraction ba vie na legio na ba vie wana eza nango pamba mindele batala wala to atala ndenge ezokota nde mambo ezotambola wana ezaya mpona koloba te ba evre abe rapper ezali bato bakoyokango bato bakosepela iloba lango abe zindo nzambe asala na ngonga na ye mpe na ntango na ye apesi ye mbote kire na ngai abe kasereka Bill Gates na bosani te abe père économe na biso abe pérenne oyo nabengaka souvent moto achanza 30 pièces ya jida en dollar moni pièce ya jida oyo atanga atekaka yesu ye achanzaka yango déjà mpona kolobaka aza père économe ayebi nyonso même kasereka to nabengaka Bill Gates moto atia bluetooth atia wifi na Golgotha mona tango wana wifi eza te me ya kotisa yango déjà napesi bango mbote abe Christian Nyangombe abe Sylvestre bana na nga nyonso LMD Emi Francine Belbiche MJ Bivens Mongambi Splador na ba Chris Bonso ya Saint-Pierre ya Douainé Saint-Pierre sans oublier Yemei tata Fridolin ya mbongo tata episcope le sanko sikozali tata abana akamata mangoko to na ye natikaka boye biso mokolo boye natika mpo mbota maboko eza lisusu te ekomi kaka boye napesi le sanko tata Fridolin ya mbongo besumu na bepiscope na biso asike monseigneur Versa Chomba monseigneur Ndaka Charles monseigneur Crispin Kimbeni na yaya na bango monseigneur Kisonga wana apesi bango mbote basoutenaka be rapper toza wana baevre nango ezali bato bamona be rapper oyo bayebi nga bayaka adoration na Saint-Pierre bamonaka be rapper ndenge tokambaka losambo adoration ndenge nanimaka bazwa image ya rap te nde bazwaka bavoyu te toza wana toteya bilenge na nzela ya rap nzela loyembo. Merci mingi monsieur Abbé Jean-Pierre Mongambi Sango rapper mwana ya commune Kalamo mwana ya quartier Matonge mwana Saint-Joseph paroisse Saint-Joseph après Abbé Yves Koko Bolinda Yende bazaka bale banganga nzambe ya archidiocèse ya Kinshasa toyebite ce bamsu bazana chantier bakoya toyebi nanu te Yende azaki moyambi ya biso tokopesa merci bino banso baye bolandaka chaîne bozali banda Papi Zengo kuna na Belgique mbote na yo Germain Zengo topesi pe mbote na famille Mananga Mobimba boye maman Angèle Mananga baye banso baza na Paris baza la Belgique tomoni pe Gina Milambo yepe topesi ye penza
mbote sika ndeko Gina azali bayebanso balandaka tobi merci boza toujours abonné numéro na biso yango wana ceux qui critiquent ezali tous ces encouragements ezali numéro na biso yango na écran merci mingi na 16 km au tobengaka Tonton Serge, PC, merci les grands réalisateurs Billy Oboomona, les alliés, merci. Les lois qui m'a étalé Ndoule, étalé musique, à moi tu ça, merci Penza, Petoko Suki ça, na moi extrait ya ba clip ya Meselaber, ya ngo lelo Penza, quoi Ndoule et Sengeli Penza to ningana te, to ningana moi la mama TV, to tombeli bino mokolo molamu, bolandi bolamu, merci, bye bye, Meselaber. Ah, merci. Tobandaki boya. Oui, tobandaki boya na ebiki Gracien va ya zomona kuna na Allemagne na bana nyonso o ba soutenaka abe rappeur apesi nombote. Système nous na mona kezaka bo. OK. Toi. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.